pendant que tu es encore en vie. Amen. Mais pendant que dernier bon de la vie na yo, eko belama, eko kutano fini, na kindumba to na milangwa, na lokoso to na kimuibi. Parce que plus les jours passent, les semaines, le mois, il fait un jour à la terre. Ma chère, mon frère, à ce moment net, oh, il y a dit yo, on peut la fini. Mutuno ya tombo lelo ekoma zuyo a réflexion pour la montagne. Oui, tozole la maman Élysée. Mais après tout, tozali komi ko kanisa pe na yepo azala makotika yo. Mais na moment wana bo na wana ekomela. Okosuka wapi? David alobi na Salomo, ngai nazokende. Mais ezala yo mokenda kata la parole du Seigneur. Partela liloba na Nzambe selon ma première moussa na Nzambe Moïse. On s'est détourné ni à gauche, on réussit pour lui et pour le rate-pied. Dans ma campagne, quand maman Elisabeth Bazali, maman accueille, des fois papa chaque là, mais nous avons accueilli. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'ailleurs, il s'appelle le père des orphelins, le défenseur de Dieu. C'est dans un moment où on quand papa, maman a dit non, et Zali, l'Inobana Zame. Il y a un monde de temps, c'est du bien. David parle à Salomon qui était un pacificateur, quelqu'un qui doit chercher la paix, qui doit réunir. C'est-à-dire, après lui et maman, Dieu a besoin de voir cette famille dans la paix, dans l'amour, dans la communion, dans une bonne collaboration. Et ça va être maman accueilli, chacun pour soi, Dieu pour tous. Catégoriquement, il est ravi, les dieux qui ne changent pas. Attends, mazali susute, potikali sikona liloba na Nzambe. Yangonde etikali conseiller pour Nabino, bénédiction pour Nabino, lumière pour Nabino. Et ce qui est important, après etelemi na butu, vous voyez que kozanga secours ya likolo te ataba na mukimo boshe libino. Ama na likolo apambo na bino. Na kolo bandenge Pierre. Na Jean le baki pa ebosho no. Non na bino mbongo. Mais mbongo des fois ekopu mo bakoyi babwe. Na kope sabino le pan des fois rave moko ya monene ko yiko sur le pango wan. Je n'ai ni or ni parcelle à laisser ou à donner à cette famille éprouvée, mais ce que j'ai ce matin c'est la parole du Seigneur. Recevez la parole de Jésus, recevez la parole de Dieu, et la lumière pour Nabino, et la bénédiction pour Nabino, et la référence pour Nabino, et la kitalatala ya mikolo za pêche bino. Parce que mukolo un jour peut et comme Amen. Tobeteli Nzambe na biso maboko. Tokipeti susu kopesa Nzambe merci pour na liloba na ye parce que mokande lobi l'homme ne vivra point seulement du pain seulement. Mola moto nyonso oya fongola ki motema pona koyamba yo azala lokola mabere mala oyo ya bilona kitoko. Parole oyo esuka kaka na koyoka te me ayeba kozwa makasi ya kotia mona kati ya mosala etikala pe lumière toute sa vie isima oyo azala makoki ya kosalela te Nzambe pesa ye makasi surtout à la fin. Tobetela liloba na Nzambe maboko makasi ndeko mwasi ndeko mobali. Tozana eliki ete pasteur a sanctionné prédication na ye na prière pour la famille. La déclaration, il y a l'ibondeli à pasteur. Nous avons l'assurance que Nzambe a exaucé en haut et que tous ceux qui sont en accord avec cette prière disent Amen. Amen. Voilà, tozali koleka siko na moment ya ba témoignage. Na yebisa kibiso que tozana besoin de témoignage ya moko ya membre ya famille. Tozana besoin de témoignage il y a moko église et pas wapi maman zaki ko sambela to koyeba moka mingi te. Et puis tous on a besoin de témoignage à amis ou connaissances. Na sengi na papa tati est-ce que batu ba s'enregistrer pour un témoignage? Votre moko s'enregistrer comme on a eu. To sengi na papa Jean du Civi. Ce qui a sali a poussana pour na kopesa témoignage na ye. Entre temps na sengi na bato oyo bana na ba gerbe de fleurs
Bon s'enregistrer dans l'ombango s'il vous plaît. Potoko kenda torozonga simate. Papa tati azali alati pembe pembe. Pona bomo na ye. Bo kenda ko s'enregistrer pa na ye. Po bo pesa bocha ba gerbe de fleurs na bino ndenge sengeli. Ndeko Papa Jean, merci. Moi mikolo. Akemba nanguba alia nakoloba na mingi te ola mama meleki mingi moko na kati na biso to bali bana na ye mama epa ya biso mama azaki mama ya biso alinga biso mingi biso pe to lingaki ye mingi mais tika mama ke na kimia amimi to mama za maboko ankolo mutako sabino te bolamu na ye leki mingi na bata balabala na biso baba bokilo na ye na bana asali mingi na pona bolamu na ye pona biso na suki awa bolamu mama leki mingi tika mama kene akena maboko ankolo Est-ce que nous pouvons applaudir très très fort s'il vous plaît? Je crois que vous avez compris son émotion. À présent, Tozali, collègue, dans la lecture, il y a biographie. Il y a maman Elisabeth Mbaninou Mavakala. Était née au Congo central, dans le district de Vunda, en date du 14 avril 1940. Elle est décédée des suites d'une mort naturelle à l'hôpital de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo, après avoir été assiégée par la faiblesse physique pour avoir tant exercé son commerce il y a de cela 5 ans. Elle fut une grande dépositaire de bananes, une grande dépositaire de bananes. Elle fut veuve de M. Mavakala Gracia Normand, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés en 2016 au mois de février, alors que maman Elisabeth Namobalinaye entretenait une complicité très étroite dans leur cohabitation. Nous espérons que maman Elisabeth bakokutana papa et Sika bakokutana Kembo Nzambe et Komonana. Maman Elisabeth laisse derrière elle 6 enfants. Abotaka 7 bien sûr, mais Batikala 6. Na 6 wana nous avons 5 filles et 1 garçon et plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils. Nous allons retenir de maman Elisabeth ce qui suit. Elle fut une femme très battante, une femme très courageuse, une femme conciliante, une femme de bon cœur. Maman Elisabeth, que votre âme repose en paix. Elle fut une fervente chrétienne, catholique, maman légionnaire dans la paroisse Sainte-Claire Yamakala. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille éprouvée ainsi que à tous ces enfants, ces petits-fils qui sont innombrables et arrière-petits-fils. Mesdames et messieurs, en ces mots, nous avons dit la biographie de maman Elisabeth Mbaninou. Que son âme repose en paix, si nous pouvons applaudir très 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 fort. Mesdames et messieurs, tokosenga na ba membre ya famille ya maman Elisabeth, bana na ye, ba koko na ye, ba petit-fils na ye, ba arrière-petit-fils na ye, o bazali représenté awawa. Soki bakoki koya liboso tomona bango biso banso et pasteur asambela pona bango pour être tokoba na programme na biso bazali wapi s'il vous plaît.
bana ya mama Elisabeth baya bakoko bazaliawa na bakokolo o bazaliawa baya liboso pour être papa abondela pona bango s'il vous plaît. Exactement après la prière vous revenez pour alors to sengi na papa pasteur soki akekobelema pona kobondela pona libota. Nous vous demandons de Amen. Tokosenga na basali na Nzambe oyo bakoki kozala pe elongo na biso kati na osika bakoki kopusa na elongo na biso toyeba quand même ko recommander cette grande famille epai na Nzambe nkolo Nzambe abomba bango na se na ngolu mama ali cette grande famille. Vous allez espérer vraiment boyer na yo l'homme de Dieu pendant que vous allez kolanda biso. Pona biso nyonso ba tozali awa pendant que basali na Nzambe vous allez kopusana toko tombola maboko na biso likolo, la grande famille va s'agenouiller. Tozali ko recommander bango epai na tata Nzambe yende muto ebiko batela malamu na mona ka mama abota ka mwana alali pongi metang mwana azobaluka mama azali ko yeba teke mwana azobaluka pe mwana omone abaluki akoy même na mse ambe touté. Je comprends que quelque part centenaire ya solo azali Nzambe Nzambe na biso abatela bango na misala na bandako na ba projet na ba famille na mabala bazali bazali ko se retrouver bo bazana Luanda Nzambe pe abatela bango. Bible lobi loboko na Nzambe ezali mokuse te pona kozanga kobikisa kobatela kosala bolamu elongo na yo nde kovandi kuna tombolo pe loboko likolo bipa ozali sengela bango protection ata opesi bango mbongo ekoshila mais soko sengela bango protection Nzambe na yo asilaka te azali Rabbi le Dieu qui ne change pas aza éternel akotika la seko na seko protection pona tina na bango. Tosambeli au nom de Jésus. Mokonzi na milimu ya basakoli Nzambe na bolingo osangisi biso elongo na libota oyo monene Nzambe ya mama oyo asili kotika biso elongo na bango mama akei meyo Nzambe okendaka te pamba te l'homme a un début et une fin meyo mokeli alo la péché ozali seko na seko. Mokanda elobi le ciel est ton trône mais la terre est ton marchepied. Na mabele wana nde bango pe batikali. Nzambe na bomo to dédié bango entre tes très saintes mains. Batela bandeko mibali pe basi. C'est une grande famille Seigneur. Bazali ko représenter valeur ya kombo na yo na sena moy na kati na famille. Bomba bango na sena ngolo. Na maboko na yo bipai ndoki nganga marabu magicien. Achana pouvoir, autorité, pour ne koshimba bango. Mokande le Seigneur, quand toi tu fermes les portes, il n'y a personne qui peut les ouvrir. Quand toi tu dis oui, personne ne peut changer pour dire non. Si tu es pour eux, personne ne sera contre eux. Kolo Jambe, que ton ange gardien est la moi, et c'est la boutou, et c'est la tombe de la pourquoi. Aïba ko change la vie na bango. Tango bango ya maladi pele wa ekotelema. Kolo Jambe c'est la légitime défense. Batela bango, yo batela koleka Monique, yo batela koleka Oni, yo batela koleka Farnese koleka la police. D'ailleurs, ba police, ba soda balala ka pongi men Kolo Jambe yo la kate, Oni makate. Tikala ya kofongola misu, likolo ya libota oy. Zambe na lola, même na banda kuna bango, même na misala. Même na ba foyer, même na voyage, ata ba oba na Luanda kuna, Zambe na bobo, to dédié bango na maboko na yo. Des Chroniques 20:20, et le dit confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, et à mes serviteurs les prophètes, vous réussirez. Yo Amashia, j'implore la grâce de la réussite sur toute cette grande famille. Pas réussir. Kobanda mukolo lelo na makambo nyonso koyi kosala pesa bango pe santé de fer ndenge Jean azali ko souhaiter pour ancien Gaius j'aime que tu prospères
que tu sois aussi en parfaite santé, comme l'homme est en train de prospérer. Yo, Amashia, bon babango, biso de fois tokopanzana, mais yo, za ami fidèle, tikala mopateli na bango, mutu nyonso kotelema, de près tout comme de loin, pona kolakela bango, azala confondu. Oya kotelema, pona koagresse bango, azala confondu. Yo, mache mirai na yo esinga bango. Gloire ya likolo esipa bango. Zame ya likuzi ya moto. Zala perma na kati na bango. Pona kobomba bango na sena ngolu. Pe pona kobundela bango bituma nyonso na molili. Yo, amashia. Minyololo nyonso ya limitation d'âge. Minyololo nyonso ya maladie incurable. Nazali kokata yango na kati ya tongo na lelo. Au nom puissant de Jésus. Mignolo nyonso ya réclamation. Ezela ba force ya sorcellerie, ba force ya bilima ya ma ya zamba. Nazali kokata yango au nom puissant de Jésus. Force nyonso ba mauvais chose. Ouais bana ko permettre bango basima ba promesse te. Basima bilaka na yote. Batambola defana kati na liloba na yote. Nazali ko repousser force oil. Moshika na bango au nom puissant de Jésus. Zambe na likolo biso bato tokoza na limité mais yo za limité te tikalo boko na yo esima mon frère major bisika fukami tayenda nga ya protection tayenda nga ya salut ata atamboli devant bato mabe polo beke oyo azali béni de l'éternel na mona bala maningaki amodir Israël mais le corps Israël était déjà un peuple béni de toi a changé moloba na ye au lieu la malédiction akenda ko pambola bango kolo Yesu toshokisi losambo na biso na koloba ete liboto oyo bapambolama barealize makambo tikala korealize te bakende mosika yehowa basala un peuple de référence basala makambo ya minene histoire ya famille esila ebunga te longola bango na vie ya soni gloire na yo eaccompagne bango yehowa mashia que le cortège des anges que j'appelle Manahaïm ezala sous sécurité na bango. Ata la police a battu à Konimba Pongi, mais ce qui va onze va se battre là. Zambenangai assurance Kojala. Pour véritable sonance, il y a vie à Moutezande yo. Ton commissi combo na yo. Ton étolio papa. Parce que Jamala. Vanda na ngwembe ya liboto. Na kombo. Ya mokonji. Mobiki sinabiso. Yesu Christo. Tolobi. Amen. Tobeteli kolojambe maboko. Amen. Alors nous allons préciser quelque chose que maman Mbaninu kombo wana Mbaninu eza kombo oyo et sengeli tozwa explication nango comme il se doit mais avant tout tozali ko signaler que maman Mbaninu ye a botamaki na libota oyoyo bazalaki na nombre bon tobengi papa François Sunda après sa biso ba explication comme il se doit na ndenge nini mama botamaki ndenge nini et puis après sa biso moi témoignage moko na tina ya kombo ya maman papa François Sunda soki ozali okay ko voilà merci bandeko Boboto. Bien, ndenge toebeli na ndenge totanga Biblia banda kala nakanisi toyebi ete bakombo na Bible ezalaka na ba signification nango kokota mozima nezate tokaka to beta mo eloko moko puisque za dernier moment de rendre dernier hommage na ngai azali tata mwasi na ngai mais tozomona kombo bakomi mama Elisabeth Mbaninu Mavakale ezalaki kombo ya défunt mobali et puis basi Saint Nassim na ndenge babotama wana papa oyo ya biso azalaki aîné la famille ye mpe moto akufaka liboso elo mpe auti kotika biso kombo ya Mbaninu wana soki bakongo bazali awa eza na ntina napesa bango explication te mais baoyo bayebi te kombo ya Mbaninu eli koloba kosukisa kokanga donc kosukisa ya suka Mbaninu donc ekosala te
tate Eliza ndenge aza wana ye mpe mutu asukisi na libota na bango mpona ndenge babotamela mpe ye kutolo bakangi basolo ya libota wana na signification ya kombo wana mbalino kokomplete yango wana. Merci beaucoup. Tout ce qui est la sonorisation, un peu de musique, le temps modérateur, vraiment souple. Ah, il est là. Merci beaucoup. Tout ce qui est vraiment la musique va s'apprêter parce que Kalamingi. Tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien. Oh, tu m'as fait du bien, papa. Tu as redonné la joie dans mon cœur. Tu as essuyé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Il m'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle. Poubelle, mon destin. Tu as redonné Laisse-moi dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus. Merci beaucoup. C'est une discothèque à accompagner Bissot pendant que nous avons bateau.
un à un. Awa tozali na protocole na biso ba pesi biso liste. Famille Dioulou bazali awa. Famille Kantukulu. Groupe Detilele M1. Groupe Detilele M2. Les enfants de la défaite. Tu m'as fait du bien, Jésus. Oh, tu m'as fait du bien, papa. Tu as redonné la joie dans mon cœur. Tu as essuyé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Il m'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle. Poubelle, mon destin. Tu as redonné Laisse-moi dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus. Jésus est mon Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Si vous avez écouté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Nous avons goûté à tes bienfaits. Nous avons goûté à tes merveilles, Adonai. Tu es digne, ô roi, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé, Yehoshua HaMashiach. Nous élevons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Ah, nous élevons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être adoré. Ah, nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être adoré. Chantons Elohim, Elohim, il s'appelle Elohim, Elohim. Je publierai tes bienfaits parmi mes frères. Je te célébrerai dans la grande assemblée. Tu m'as fait du bien. Il est digne d'être exalté, notre roi. Tu es digne d'être exalté. Mon Jésus est digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé, d'être acclamé. Mon Jésus est digne. Tu es digne d'être acclamé. Oh oui, Elohim, Mashiach, il s'appelle Elohim, il s'appelle Elohim, mon Jésus, Yehoshua HaMashiach. Tu m'as fait du bien, Jésus. Oh, tu m'as fait du bien,
dans mon cœur. Tu as essuyé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Il m'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle. Poubelle, mon destin. Tu as redonné Laisse-moi dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, Jésus. Oh, tu m'as fait du bien, papa. Tu as redonné la joie dans mon cœur. Tu as essuyé mes larmes, Yahweh. Là où les gens ont déclaré irréparable, Jésus m'a restauré. Il m'a pris de loin, il m'a changé. Tu m'as trouvé dans la poubelle. Poubelle, mon destin. Tu as redonné Laisse-moi dans mon cœur. Laisse-moi chanter mon Jésus. Jésus est mon Jésus. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Nous avons goûté à tes bienfaits. Nous avons goûté à tes merveilles, Adonai. Tu es digne, ô roi, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé, Yehoshua HaMashiach. Nous élevons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Ah, nous élevons tous ton nom. Tu es digne d'être élevé. Nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être adoré. Ah, nous adorons tous ton nom. Tu es digne d'être adoré. Chantons Elohim, Elohim, il s'appelle Elohim, Elohim. Je publierai tes bienfaits parmi mes frères. Je te célébrerai dans la grande assemblée. Tu m'as fait du bien. Il est digne d'être exalté, notre roi. Tu es digne d'être exalté. Mon Jésus est digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être D'être acclamé, d'être
acclamer. Mon Jésus est digne. Tu es digne d'être